balobi mama Madobi Kembo na Irlande précisément na Libre balobi bino baso boja kolanda divine HB Divine HB Info avec maman Madobi Kembo Ozana ya doyen Ozana balobi kuna émission ya kitoko ya ba mama émission solo tolanda to sepela na makina ya kitoko lokola lianja lobi wana kokata bango lisasamba mobali nozo kokata kaya lisasamba se landa matea ya mama Madobi Kembo kata yeli sasamba 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 lugula ye lisasamba kata lisasamba kata lisasamba mama Mado Kembo. Tous les abonnés de Divine HB Info, bonjour spécial à toutes les mamans Yamokili Mobimba. Bienvenue dans votre spéciale émission 8 mars. 8 mars pour la biso ezali anniversaire yaba kofebi anniversaire yaba mama te quoi. Ezande journée internationale des droits de la femme. Chaque année na ba période oyo na mona ka ba mama bazo somba ba maputa bazo tonga mideli ya bien ba lati ba bongi ba se faire belle, mais il y a jamais de changement na vie à chaque jour. À quoi ça sert qu'on fêter 8 mars, bo sali ba bo se faire belle, bo sali nyo soto nde to salaka, mais bozo yeba ba droit na binote. Moi si nyo soto oyo ayebi ke moi aza moi si ba déclarer journée spéciale ya droit de la femme parce que ba se bataki. Alors maman soki oyebi na yo droit na yo te oyebi pourquoi ozo fêter fête yango ya le 8 mars te. Alors pourquoi okendeko osombi maputa olati opakoli osali ba make-up o se faire belle osali onyo surtout esala marakwa, mais ozo ebate ke yo oza mwasi oza na valeur oza na droit comme mobali na musala bazo maltraité yo na musala oza maltraité na ndaku pe to mona kape mona maman mususu vraiment au monde vraiment oza na droit papa vraiment azoni atayo vraiment ko mais ozo koko réclamer ba droit na yo wana te. Alors à quoi ça sert ko fêter date yango ya le 8 mars osali nyoso to osala kame ozala oyebi ba droit na yo te. Ba mama ebele biso ba femme ebele ba se considéraka comme ba être moko baza toujours na besoin ya aide baza toujours na assistante ya l'assistance ya mobali. Il faut mobali azala pembeni na ye soki azala mobali te et comme suko problème ya vie na ye omona vraiment mutu vraiment esengo ezaka lisu te na elongi na ye omona vraiment mutu azali su na joie de vivre parce qu'elle se considérer toujours comme un être où il y a besoin d'aide, il y a besoin d'assistance, il y a mobile, pembeni na ye na musala on a l'air mususu ba pesa ye grade moko boye à s'imposer vraiment devant nini bato bazala sena ye jamais on a kaka l'air mususu muto aza nini inférieur na ye azo pesela mususu ba ordre na ye aza chef na ye na musala ozomona nyoso tu wana yango auto célébraka journée ya le 8 mars pona ezalaki journée moko mwasi a revendiquer ki ba droit na ye partout na monde aller et sali ke to komisiko yo égalité mwasi na mobile. En tout cas ba maman ceux qui veulent habiter toza vraiment nzambe vraiment a créé biso vraiment toza ba créature moko sirimen. Amen. Pourquoi on a dit toi va créature sirimen? Parce que quand Dieu a créé la femme, ezalaki na 6e jour ya travail na ye. Après ayeko la rabandi ko ça moi si ayeko a la femme a 8 ans na ye vraiment pour à ça la femme et puis ayeko ça la femme na ba projet moko vraiment aux hommes qui a créé moi si comme être moko très forte et puis être moko très sensible. Ceux qui n'ont la vie très forte, pourquoi? Biso basi tozawana
au travaillaka toza capable ya ko travailler ok na bureau na musala ndei to la mukaratongo tata na mama bokei na pokwa bozongi alelero ye lisusu comme oza capable yo mwasi ya ko s'occuper na famille ozwi musala ndako obongisi ndako topesa na basi onanu bana bana mke bakendaka pe classe ozwi bana osukoli obongisi bilamba orepasse osali biloko na bango bakomema lobi na classe obongisi ndako bolali lobi na ntongo lisusu bolamuki idem mikolo nyonso tu bolamuki boke musala oye olambi okipe bana okipe bilamba osali ménage ndako na mususu ope okende osala ménage ya place ozosala musala ya wana bato boza ba akreya biso ba être moko forte toza très forte to na loba ndeni omoni to mizaka fière ya kozala basi en plus de cela ozali lisusu très sensible omoni son abi sensibilité trop sensible parce que ce qui totali biso ba maman biso batukara ah mwana sali boye ya loko mwa malamu aye ah maman aye na maman regarde j'ai 10 sur 10 na mathématiques oh yo na maman yamba yambi câlin ozomona tolingi koko ba câlin mingi na bana tala ba papa leur papa en tout cas côté là ba papa bo tenir nga de regarder eza câlin mususu moi papa ye nelo moi bien lika moi bien mona maman kangi papa ba câlin mais na ba papa eza rare ozomona ce qui totali peut être fort de na obi a créer biso forte nzamba kele biso forte parce que orozala na foyer ba problème nyonso eyaka na foyer omona ke nzamba pesa biso capacité wana ya ko supporter et puis ko garder amour na yo envers bana bapaya bakoya na ndako okolakisa te ke oza na problème omona ke oyamba bapaya bien bana ba ressentir te ke y a un problème entre papa et maman na ndako y a bien un problème na famille nde totika ba famille musika bien ka na mboka ka na entourage nde tozala na famille kamoko za yo maman ozoza makasi o supporter makambo wana o lakisango te devant bana po nini atmosphère ya ndako ezala bien po bana ba sentir que harmonie ya bien ezala ndako l'air musu pe ba problème musu eza komona ke mama azoze ba problème papa o ba problème ba papa ba memela biso na ndako o mona vraiment que mama azala problème sérieux na papa mais bana ba oye bango te l'air musu kutu papa azolala na ndako te mais maman ko camoufler moi olukaka ke bana baza déranger te ba likambo ngo te po déranger bêtise na bango te et déranger joie de vivre na bango te ozomona ba capacité nzambe yona la ba ke nzambe toza vraiment ba créature mo surhumaine po nyonso tu wana toza capable ya ko encaisser ngo ya ko surmonter ngo et puis ko garder harmonie bien amour na ndako joyeuse na kati ya ndako kwa eza ba exemple belé ya komona sensibilité ya basi sensibilité na pesi côté ya force ya basi onzamba asalaka na likambo mwa ba exemple wana moke po eza ba exemple belé sensibilité eza pe na exemple belé na koki ozwaka moi quelques exemples bibliques na opesaka exemple ya Jésus l'air azaki na bazaki chemin de la croix na ye totala batu ba accompagner qui est na suka l'air vraiment akataki motema zongisaki molimo epa nzambe ezalaki basi et puis Jésus palobaki yango na suka alobi na ba femme na Marie alobi tala Jean pazalaki wana na mpanzi mais basi obibali basi batu bazaki ebele basi alobi mama tala mwana tala mama na résurrection ya Jésus ezaki na ba disciple ya Jésus bazo batama ba obanga robima po ba obanga ba okanela bango sino te ba oboma bango nde babomi Jésus mais basi courage nzamba pesa biso basi wana babimi tongo très tôt matin bake na tombo bake koluka batala bamona Jésus azate bango mutu bayaki na nouvelle ya liboso ke
Jésus a ressuscité à Sekui. Botala kara. Courage nzamba pesa biso place mibali la musu ba robanga mais moi si yo signé. Bon c'est déconsidérer quoi. Toza vraiment la place na biso na kati ya société. Totiaka atekeo le 8 mars ezaka to lati maputa ou bien moi la mars nde balobi ke eza moi ya ba femme bo sala ka to sala ba dégâts moko impossible o mona ke ya ko détruire ba to bazana mabala ba to pe bazana ba vie bozo luka ko construire vie za détruire na ndenge ke la mususu mwa semi ekoti bwe eza bongote. Eza nde sikoyo to se battre nde pona ba droit na biso eza na niveau ya libala. Ezala na niveau ya société, ezala na kati ya famille, na kati ya famille mususu mona ke mwana ene aza mwana mwasi. Na simane ba mibali, mais l'air ya zo loba, bazo yokele te parce que mwana mwasi, yo mwana mwasi te poser vraiment, et poser autorité na oza ki ota za mwana mwasi oza ba droit nde mo na bango oza ene, s'imposer vraiment. Ezala te ke yo boye batiki po mwana mwasi yo pe mitiki te. Vraiment chaque jour ezala bitumba ya kobundela banini ba droit na biso quoi toza kate kaka oh derrière mibali non yango te mois de mars mois de femmes ou bien le 8 mars fête ya ba spécial nini anniversaire so des femmes eza spécial anniversaire des femmes te eza des fête moko international des droits de la femme que tout se battre pour ba papa mususu la mususu ba omona ba oza ba obana oloba mabe basi mususu la mususu pe ba compléter ba comprendre ndé na oloba te ceux qui na biso to se battre pour na ba valeur na biso na libala na société elingi koloba ke mwasi ayebi place na ye azali mobali pe ayebi place na ye azali. Ceux qui moi se moniquent, balingi vraiment ba déconsidérer yo, ba tia na place na ote. Maman bundi pour na valeur no wana, pour na place na wana. Ceux qui paient au monique na musala pe, aux amukonzi. Oh baza inférieur devant na yo. Bazo reconnaître nini qui mukonzi na ote. En tout cas, maman, se battre pour la valeur, pour la place, on a vraiment s'imposer vraiment pour y bailler que yonde ozako konza wande balba ozako konza yango wana toza la teke hein. En tout cas, eloko moko défaut na biso basi toyeba valeur na biso te moi so ayebi valeur na ye en tout cas biso nya so toyeba valeur na biso na banda kuna banini nde balobaka to se complétaka mama olela te ke nga kutu mobali na ngai asombelaka nga tali puta te mobali na nga songa la débrouiller te bana boye te engozala te il faut mwasi nyonso ayeba vraiment valeur na ye et puis au bunda po nango égalité ezala ndako po to se complétaka na libala tout comme la société toza ko se compléter. En tout cas yango anande na lingaki ya mwa mukie na sala na partager na bino pour na spécial 8 mars oyo ezate anniversaire nde na lobaki anniversaire ya ba mama na ezande toza te chaque fois tozo monaka nde moko après to changer te wana vraiment talaka na ba papa ngokutu na mibali o ba bobunda pour égalité ngo ba oseka biso. En tout cas to s'imposer toza to vraiment to yeba valeur na biso et puis to mitia vraiment to se marquer quoi to se marquer vraiment la kati ya société ba ke ba mama ta baloba ke moi ça tonga ramboka te mais to tonga mboka ngo po balobi éduquer une femme éduquer toute la nation. Bon alingi bino mingi merci mingi à mes conseillers nazo sepela mingi na ba conseil na bino ya José Pierre Diavanga ya Ben Magazine. En tout cas sali na yo ya José merci na Ida maman na Buki na Claudia merci ma fille ba conseil na bino esala bien merci na batenio so esi ba s'abonner merci na moni ba abonner bo bakama. En tout cas la sepeli na mona ba commentaire na bino na sala kambala sima la rotanga moko na ba commentaire na bino na pesi bino pe ba réponse à 4 émissions.
Lokwa siko botala karato courir na ngonga po nde na bisaki cameraman nanga mon mari que j'aime beaucoup yem ta filma ngai osana aza vraiment trop busy yango wana na osala bémission mukuse mbalasi masoka komi à se libérer na bando tanga vraiment moko vraiment merci nazo tanga ba commentaire na répondre bino na bando tanga kombo na bino boba kisama lisu babone belé je vous aime beaucoup merci na tanti afa merci na ba idée merci lisusu na mes enfants ba o soutenir ngai ngai na osala bwe bango ba o bongisa kuna Gladia Dubo les jeunes pato Karine Luyundula, Narodi Luyundula, je vous aime beaucoup. Bisous. Bye. Alors, tous s'abonner à Divine HB Info. Divine HB Info, t'es coupé ça va information à solo. Divine HB Info, t'es gagnant Divine HB Info, tu connais l'information à solo, tu connais la carte. Urianja, n'engage pas pour bawana. Na Divine HB Info, ya Mama Malobi Kembo Ozana. Mama Malobi Kembo Ozana.